pe à faire comédien Turbo Dingi oyo tobengaka mosusu Zoao la famille. Toyaki kolala tolamukaki na ba dossier, toyaki kolala tolamukaki na ya koinda, toyaki kolala kolamuka na ya somo bandeko na ngai. Nini ezoleka na vie ya comédien na biso Tonton Turbo. Kande na uti ko benga ye tonton, ba mosusu ba benga ka ye tonton Turbo, ba mosusu ba benga ka ye papa Turbo, ba mosusu ba benga ka ye oncle Turbo. Donc mutu na mutu aza na ndenge na ye moko abenga ka eza bongo. Tonton Turbo aza moko ba comédien oyo atikala kozala na rando te. Tonton Turbo aza moko ya ba comédien oyo la plupart abatu ba sepelaka toujours hein ko jouer na ye, la plupart abatu ba sepelaka toujours na ndenge ye azalelaka. Toyaki kolala kolamukaka boye na makambo ya minene sur les réseaux sociaux. Depuis année il y a 2025 la famille en tout cas ezalaki année moko tolingaki tolala ka boye to sutuka keno Tonton Turbo azali susu na bisote. Nini ekomelaki Tonton Turbo, dossier eza nini, likambo eza nini, makambo pe eza ndenge nini. Tonton Turbo la famille toyaki kolala ka bongo tolamukaki Tonton Turbo ayaki kobimisa nzembo. Nzembo na ye wana bimisaki en tout cas Tonton Turbo azalaki penza ya kokonda, azalaki na santé ata moko te. Ebandisaki bato ebele na kolandelaka ndenge biso toza ba mama sango, ba mama oyo topanzaka na biso sango eyaki kosala ke ba information toyaki kozwa Tonton Turbo azalaki empoisonné. Na poison wana ezalaki poison ya liboso te, ezalaki ya mibale te, ezalaki ya misato te. Donc na bande o nyonso boyeba Tonton Turbo po abande ko tourner kala penza ya kala. Aza penza oyo balobaka ba Swahili ya mutu wa zamani. Alors abande ko jouer na ye depuis kala ajouaka. Siko na kala wana ti succès na ye komaki komata, akomaki na niveau batu bakomi kotie la kaye ba poison matin midi soir. Babande ko traiter ye. Soki batieli ye poison, au mona ba traiter ye. Batieli ye poison, mosusu. Bato a réseaux sociaux batikala koyeba te, na koyeba te ke non papa o batiela kaye na ba poison. Ebela bato batikala koyeba te. Bakotiela ye poison ka boye, au mona akei ba traiter ye, balandeli ye, ba traiter ye, balandeli ye. Jusqu'à ce que poison o ba yaki kotiela ye na 2025. Ezalaki poison moko o bazalaka soki batieli yo na tongo na poko il faut kufa des poison ba ki kotiela Tonton Turbo. Alors Tonton Turbo akoma ki koyoka ka libumu pasi ba kende na hôpital boye balobi na bango en tout cas bo sali bien ndenge boye avant ou sinon soki bo umelaki na ndako ndeko na bino alingaki akufa, ndeko na bino alingaki lisusu azala na bomoite. Alors gloire au Seigneur, bakomaki kolandela traitement na ye. Ezalaki poison moko ya makasi, donc ebebisaki biloko ebele na libumu. Ebebisaki biloko ebele na nzoto ya tonton na biso national. Ko bebisa oyo ebebisaki biloko ebele, en tout cas eyaki kosala que il faut normalement avant azongela musala na ye, il faut azwa temps. Temps na ye ya kopemisa nzoto, ya kopemisa makanisi, abika pe complètement. Eza bongo. Alors, na ba série o batiela Tonton Turbo poison. Mutu makasi yaki kotelema sur les réseaux sociaux que non, Tonton Turbo allié poison na maison ya Bellard Production. C'est là batu oyo bayaki na bakization wana ezalaki pourquoi parce que Tonton Turbo a joué na Bellard. Donc batu alibanda bakoti kotiela Tonton Turbo poison te ezaka batu a maison kuna. Si na kokoma na niveau ba kiende koloba na komba Belvi ke no ye muto atiela ye poison. Alors, pona kotika pe kosilisa ba murmure wana, ba makambo wana bandolo ba sur les réseaux sociaux, en tout cas Tonton Turbo a se portaki garant, akendaki jour moko na place Belvi abandaki ko sale la tournage, akie ko surprendre Belvi. Na ko solo la senga ki bazwaye moi vidéo. Alors na vidéo wana nde Tonton na biso Turbo ayaki kobimisa ba makambo nyonso ke non batika kwa kize Belvi Kandi. Belvi Kandi c'est sa sœur atikala kotiela ye poison te. Donc Tonton Turbo alingaki kaka aya kosilisa ba makambo wana pe ba moto wana sur les réseaux sociaux. Et après cela Tonton Turbo akotaki émission moko asalaki na ndeko na biso Ingrid.
après que ça l'émission wana aloba ki penza que mutu atieli poison azaka mutu ba théâtre donc aza mutu libanda te mutu ka babando tourner na bango ba théâtre par jalousie comme on a tonton Turbo azo mataka comme on a tonton Turbo succès alors ye jalousie et yaki ko mataye na motema yango akendaki ko tiela moninga poison mission na ye ezalaki que non aya ko boma tonton Turbo mais quand eto yebi soki oza ya nzambe ata soki bitumba etelemi na banzela ya ndenge nini ata soki batu baye kobundisa yo na ndenge nini soki oza penza na pela nzambe oza na pela nzambe yango bomona tonton Turbo atikala na ye kokufa te bayaki ka kosekue ye kobouge ye mais kokweya batikala kokweyisa ye te alors dossier wana eyaki kosila toye kokota na dossier mosusu toye komona ba audio ya makasi ye kobima sur les réseaux sociaux que non tonton Turbo kokonda oyazo konda eza nango poison te ezande maladie ya 4 lettres tango toolo ba maladie ya 4 lettres biso nyonso toyebi eza pe na maladie ya nyama o bato ebele ba yebi maladie ya nyama alors batu bayaki koya koloba kobimisa ba audio que non tonton Turbo azande na maladie wana balobaki la famille en tout cas toyaki komona koloba ya tonton Turbo te. Tonton Turbo de son côté avant daki kimia ayaki ko répondre batu selon ba audio ya ndeko na biso wana alobaki que azana malade anyama ye mission na ye eza que aya kopanza pa ya basi batu nyonso ba comédien nyonso na ba ndeko na biso mosusu bazwaka maladi wana la famille eloko kanga na lingina lebana ndeko na biso wana ayaki kopanza ba information pour na tonton Turbo ata soki tonton Turbo yango azana maladi wana ye mutu aliboso kozala na maladi wana na Congo na biso wana ye mutu maladi. Est-ce que vous savez qu'il y a même de patrons ba o bazana ba mbongo bomenga ka ba boss bazana maladi wana hein? Est-ce que boyebi ke ba boss ebele o bino basi bosutukelaka boyebi ke ba boss wana bazana ba maladi wana? Pourquoi koyekolinga koya kobebisa ka réputation ya baninga? Pourquoi penza kolingaka koyaka kolobela baninga penza mabe? Wana nyonso kaka mission na bino ezalaki ke no boboma na bino Turbo. Tango boye komona ke mwaya boboma Turbo ezate. Bo préféré sikoyo. Boya penza koya kosambwisa ye. Boya kolobela ye mabe. Boya kokosela kayeba makambo. Yango Turbo angwa sala bino nini? Pourquoi bolingaka komona évolution ya baninga mosusu te? Pourquoi bolinga komona succès à baninga mosusu te? Donc soki bomoni ka mutu a évolué, soki bomoni ka mutu succès a craqué et comme ko sala bino pasi na motema. Biso ba congolais toza bandoki, toza batungoko ya mitema mabe. Yango bomona ba yebisaka biso toujours que non ennemi ya congolais azalaka na musika te. Ennemi ya congolais azalaka ka congolais. Po biso soki tokende koluka o ba Rwandais batu bazo bomaka biso, ba Rwandais batu bazo tungisaka biso. Ba Rwandais bazalaka ta na eloko moko te na biso. Biso moko ba congolais toza na mitema mabe. Moninga penza alingaki akufa awa na maladie ya poison. Mais bino boya bosala ba audio pona koya koloba ke non azana maladie ya 4 lettres azo kufa ye kutu mission na ye il faut que aya ko panzango depuis to yeba tonton Turbo bosi bokuta tonton Turbo na makamba bundumba ba comédien ebele ya bango kuna ebimaka sur les réseaux sociaux bosi boyoka ke non yango oyo pe ya Turbo yango oyo pe ebimi bosi boyoka yango te pe bokotika la koyoka yango te. Alors s'il vous plaît to yeba ko respecta ka baninga eloko oyo kolinga te ke no basalela yo te koya ko salela ngo pe moninga te eloko oyo yo ko sepela nango te koya ko salela ngo moninga te. Bozala batu na mitema na Congo na biso batu bazalaka lisusu na mitema te. Na Congo na biso c'est comme si batu moko je ne sais pas na lobanini batu moko oyo basambelaka te soki toke kotala ta na ba quartier na Congo na biso eza bisika o ba église eza ebele mais façon toza na mitema mabe façon tozo bomanga biso na biso ezo salaka pasi ya makasi ya ba congolais bablo mosusu foka to lobaka eza bien te moninga bolinga ki boyo kaka awa te ke no moninga kufi olie ata ya kote ya bino boyo kela ta moninga mawa bino bozana ta na sens koyo kela moninga mawa te.
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Dossier pe affaire comédien Turbo Dingi oyo tobengaka mosusu Zwao la famille. Toyaki kolala tolamukaki na ba dossier toyaki kolala tolamukaki na ya koinda toyaki kolala kolamuka na ya somo bandeko na ngai. Nini ezoleka na vie ya comédien na biso Tonton Turbo. Kande na uti ko benga ye tonton, ba mosusu ba benga ka ye tonton Turbo, ba mosusu ba benga ka ye papa Turbo, ba mosusu ba benga ka ye oncle Turbo. Donc mutu na mutu azana ndenge na ye moko abengaka eza bongo. Tonton Turbo aza moko ya ba comédien oyo atikala kozala ne na rando te. Tonton Turbo aza moko ya ba comédien oyo la plupart a batu ba sepelaka toujours ko jouer na ye, la plupart a batu ba sepelaka toujours na ndenge ye azalelaka. Toyaki kolala kolamukaka boye na makambo ya minene sur les réseaux sociaux. Depuis année il y a 2025 la famille en tout cas ezalaki année moko tolingaki tolala ka boye to sutuka keno Tonton Turbo azali susu na bisote. Nini ekomelaki Tonton Turbo dossier eza nini likambo eza nini makambo pe eza ndenge nini. Tonton Turbo la famille toyaki kolala ka bongo tolamukaki Tonton Turbo ayaki kobimisa nzembo. Nzembo na ye wana bimisaki en tout cas Tonton Turbo azalaki penza ya kokonda azalaki na santé ata moko te ebandisaki bato ebele na kolandelaka ndenge biso toza bamama sango bamama oyo topanzaka na biso sango eyaki kosala ke bainformation toyaki kozwa Tonton Turbo azalaki empoisonné na poison wana ezalaki poison ya liboso te ezalaki ya mibale te ezalaki ya misato te. Donc na bande o nyonso boyeba Tonton Turbo po abande ko tourner kala penza ya kala. Aza penza oyo balobaka ba Swahili ya mutu wa zamani. Alors abande ko jouer na ye depuis kala ajouaka. Siko na kala wana ti succès na ye komaki komata akomaki na niveau batu bakomi ko tie la kaye ba poison matin midi soir. Babande ko traiter ye. Soki batieli ye poison omona ba traiter ye batieli ye poison mosusu bato a réseaux sociaux batikala koyeba te na koyeba te ke non papa o batiela kaye na ba poison ebela bato batikala koyeba te bakotiela ye poison ka boye omona akei ba traiter ye balandeli ye ba traiter balandeli ye jusqu'à ce que poison o bayaki kotiela ye na 2025 ezalaki poison moko o bazalaka soki batieli yo na tongo na poko il faut kufa. Des poisons ba ki kotie la Tonton Turbo. Alors, Tonton Turbo akoma ki koyoka kalibumu pasi ba kende na hôpital boye, balobi na bango en tout cas bo sali bien ndenge boye avant ou sinon soki bo umela ki na ndako. Ndeko na bino alingati akufa.
ndeko na bino alingaki lisusu azala na bomoi te. Alors gloire au Seigneur, bakomaki kolandela traitement na ye. Ezalaki poison moko ya makasi, donc ebebisaki biloko ebele na libumu. Ebebisaki biloko ebele na nzoto ya tonton na biso national. Kobebisa oyo ebebisaki biloko ebele, en tout cas eyaki kosala que il faut normalement avant azongela musala na ye, il faut azwa temps. Temps na ye ya kopemisa nzoto, ya kopemisa makanisi, abika pe complètement. Eza bongo. Alors, na ba série o batiela tonton Turbo poison. Mutu a makasi yaki kotelema sur les réseaux sociaux que non, tonton Turbo allié poison na maison ya Bellart Production. Selon batu oyo bayaki na bakization wana ezalaki pourquoi parce que tonton Turbo a joué na Bellart. Donc batu alibanda bakoti kotie la tonton Turbo poison te ezaka batu a maison kuna. Si na kokoma na niveau bakende koloba na kombo Belleville ke no ye mutu atiela ye poison. Alors, pour na kotika pe kosilisa ba murmure wana, ba makambo wana bandolo ba sur les réseaux sociaux, en tout cas tonton Turbo a se portaki garant, akendaki jour moko na place Belleville abandaki ko sale la tournage, akie ko surprendre Belleville. Na ko solo la sengaki bazwaye moi vidéo. Alors na vidéo wana nde tonton na biso Turbo ayaki ko bimisa ba makambo nyonso ke no batika kwa kize Belleville kandi. Belleville kandi c'est sa sœur atikala kotie la ye poisonté. Donc tonton Turbo alingaki kaka aya kosilisa ba makambo wana pe ba moto wana sur les réseaux sociaux. Et après cela tonton Turbo akotaki émission moko asalaki na ndeko na biso Ingrid. Après que ça l'émission wana alobaki penza que mutu atieli ye poison azaka mutu ba théâtre. Donc aza mutu libanda te. Mutu ka babando tourner na bango ba théâtre. Par jalousie, comme on a tonton Turbo azo mataka, comme on a tonton Turbo succès, alors ye jalousie et yaki ko mataye na motema yango akendaki kotie la moninga poison mission na ye ezalaki ke non aya ko boma tonton Turbo. Mais quand eto yebi soki oza ya nzambe ata soki bitumba etelemi na banzela ya ndenge nini ata soki batu baye ko bundisa yo na ndenge nini soki oza penza na pela nzambe oza na pela nzambe. Yango bomona tonton Turbo atikala na ye kokufa te. Bayaki ka ko sekoué ye ko bouger ye mais kokweya batikala kokweisa ye te. Alors dossier wana eyaki ko sila. Toye kokota na dossier mosusu toye komona ba audio ya makasi ye ko bima sur les réseaux sociaux que non tonton Turbo kokonda oyazo konda ezanango poison te ezande maladie ya 4 lettres. Tango toolo ba maladie ya 4 lettres biso nyonso toyebi eza pe na maladie ya nyama. O batu ebele ba yebi maladie ya nyama. Alors batu bayaki koya koloba kobimisa ba audio ke non tonton Turbo azande na maladie wana. Balobaki lobaki la famille en tout cas toyaki komona koloba ya tonton Turbo te. Tonton Turbo de son côté avant daki kimia ayaki ko répondre batu selon ba audio ya ndeko na biso wana. Ndeko na biso wana alobaki ke azana maladie ya nyama ye mission na ye eza ke aya kopanza. Kopanze pa ya basi batu nyonso ba comédien nyonso na bandeko na biso mosusu bazwaka maladi wana la famille. Eloko kanga na lingina lebana ndeko na biso wana ayaki kopanza ba information pour na tonton Turbo. Ata soki tonton Turbo yango azana maladi wana, ye mutu aliboso kozala na maladi wana. Na Congo na biso wana, ye mutu a maladi. Est-ce que vous savez qu'il y a même de patrons, ba o bazana ba mbongo bomenga ka ba boss, bazana maladi wana. Hein? Est-ce que boyebi ke ba boss ebele o bino basi bosutukelaka? Boyebi ke ba boss wana bazana ba maladi wana. Pourquoi kolinga koya kobebisa ka réputation ya baninga? Pourquoi penza kolingaka koyaka kolobela baninga penza mabe? Wana nyonso kaka mission na bino ezalaki ke no boboma na bino Turbo. Tango boye komona ke mwaya boboma Turbo ezate. Bo préféré sikoyo. Boya penza koya kosambwisa ye. Boya kolobela ye mabe. Boya kokosela kayeba makambo. Yango Turbo angwa sala bino nini? Pourquoi bolingaka komona évolution ya baninga mosusu te? Pourquoi bolinga komona succès à baninga mosusu te? Donc ceux qui bomoni ka mutu a évolué, ceux qui bomoni ka mutu succès a craqué et comme ko sala bino pasi na motema.
Biso ba Congolais toza bandoki, toza batu moko ya mitema mabe. Yango bomona ba yebisaka biso toujours que non ennemi ya Congolais azalaka na mosika te. Ennemi ya Congolais azalaka ka Congolais. Po biso soki tokende koluka o ba Rwandais batu bazo bomaka biso, ba Rwandais batu bazo tungisaka biso. Ba Rwandais bazalaka ta na eloko moko te na biso. Biso moko ba Congolais toza na mitema mabe. Moninga penza alingaki akufa awa na maladie ya poison. Mais bino boya bosala ba audio pona koya koloba ke non azana maladie ya 4 lettres. Azo kufa ye kutu mission na ye il faut que aya ko panzango depuis to yeba tonton Turbo. Bosi bokuta tonton Turbo na makamba bundumba. Ba comédien ebele ya bango kuna ebimaka sur les réseaux sociaux. Bosi boyoka ke non yango oyo pe ya Turbo yango oyo pe ebimi. Bosi boyoka yango. Boyoka yango te pe bokotika la koyoka yango te. Alors s'il vous plaît, toyeba ko respecta ka baninga eloko oyo kolinga te ke no basalela yo te koya kosalela ngo pe moninga te eloko oyo yo kosepela nango te koya kosalela ngo moninga te. Bozala batu na mitema. Na Congo na biso batu bazalaka lisusu na mitema te. Na Congo na biso c'est comme si batu moko je ne sais pas na lobanini. Batu moko oyo basambela kate soki toke kotala ta na ba quartier na Congo na biso eza bisika o ba église eza ebele. Mais façon toza na mitema mabe. Façon tozo bomanga ka biso na biso. Ezo sala ka pasi ya makasi ya ba Congolais. Bablo mosusu foka to lobaka. Eza bien te moninga bolinga ki boyo kaka awa teke no moninga kufi. Olie ata ya kote ya bino boyo kela ta moninga mawa. Bino bozana ta na sansa koyo kela moninga mawa te. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko